napesi bino mbotela kombo na Yesu kombo na Frère Biemba navandi na mboka ya Allemagne précisément na ville ya Hagen na province ya Nord-Westphalie. Thème na ngai ya lelo nazoluka mobali ya balanga soit nazoluka mwasi na bala. Nakanisi moto nyonso ozalaki soki akoli ya na certain âge osala ezalaka naluka mwasi na mobala mpona sala na ye famille tovanda na ye ezala mwasi to mobali ndoto ya moto nyonso ezalaka ndenge wana. Mais problème ezalaka ndenge nazoloba mingimingi mpona bana na Nzambe parceke mokili echange bato ebele bazolinga lisuku bala te wana si bachange déjà mode de vie otozomona déjà ba homosexuel nazolobela mpona bango te nazolobela mpona moto normal mwasi normal oyo Nzambe akeli oyo ndoto na ye ezali ke Nzambe nasambelaka kopesa na mobali ya ngai moko nazoloba na mobali oyo normal oyo Nzambe akeli na explike non ngai ndenge naza mobali age na ngai ekoki naluka mwasi mpona bana bango wana nazolobela. Alors thème na ngai ya lelo eza ke bato ebele bazokomitungisa nasambelaka nasala bagene nasali nyonso mais kino lelo bazozwakaka monongani na ngai te. Estce Nzambe azomona ngai te? Bana basi ebele bakanga bakarani basala bagene babuka mabolongo balela epai ya Nzambe. Nzambe apesa ye mobali ya vi na ye tanto akomi na 35 tina ba 50 bato na quartier bakoma koloba na ya tula bato ebele bakomi kotala ye soi-disant ya kobalaka lisusu te. Nazoloba na yo mobali ozokomitungisa eske soki ngai nazwi mwasi na bali ya otanga lezo bie lolenge nini nga nakoki kolukela mwasi o nga nakoki kobala po tosala na famille atanga balese kotala te babali ebele oyo lelo eza mobulu babala na lelo oyo bakama na mabe bakumisa lelo lobi mabe soi-disant ezokomeka kotongisa bato oyo bazoluka nano posibilité ya koluka position nini Nzambe akokolakisa ngai mobali mpona bana soit position nini nakoki kosala mpona Nzambe alakisa ngai mwasi nini na bana. Moni ndeko na ngai ya mwasi to mobali Nzambe apesi moto privilège ya nyonso mais kitasi ya yo moko ndenge nini okoki kosala mpona koka kozwa mwasi yango moni na nyonso tu wana Nzambe asalaki stratégie ya église mpona kati ya église place bana na Nzambe bazokosanga na place bazozwa baéducation na cadre ya église na mokonzi Yesu Kristo oyo biso nyonso tu aya kotalisa biso nzela ya Nzambe eke na esika ya kosangana nde place bato bakoki kozwila privilège ya koyeba ndenge nini nakoki kosala mpona kotrouve ser moko ya bien mpona bana ndenge nini nakoki kotrouve frère moko ya malamu mpona bana nazala bien mpe nazala l'aise. Mais problème na biso eza nini makambo ebele oyo etungisaka bomona biso tanto tobomona ngo lisumu na biso ya Nzambe obie soi-disant soki nasali boye bakomonaka mabe mais nalingaka napesa bino mwa bapoin mosusu po peut-être bible ezotalisa biso lolenge nini oyo biso tokoki kosala mpona trouve mwasi ya malamu. Nakanisi mpona bana na Nzambe na mokanda ya Nzambe nyonso toekomana soki totangi na livre ya Luc 18 verset 1 à 8 kuna bible ezotalisa biso nyonso tu oyo bokosenga ngai Nzambe na kopangola bino. Mais problème eza nini tanto biso topesaka charge epai ya Nzambe mpona nini ozotala likolo Nzambe akindisela yo mobali auta likolo tina se aye pena lino aloba na yo soit toyoka ange aloba no sere ye mobali ngala tindeli yo te.
benzamba pesi biso bilembo oyo esengeli biso to appliquer yango na Bible ezoloba na biso tozala na discernement et puis Bible elobi na biso kobanga Nzambe eza ebandeli ya mayele. Ça veut dire biso bana na Nzambe esengeli na biso il faut tozala na façon moko moyi oyo ekoki kotalisa différence entre mpakano na mokristo. Et la différence wana ya comportement na lolenge oyo ozokose comporter en tant que mwana na Nzambe yango wana mpe ekopesa moto aza na posa azwa mwasi ya libala soki amoni ser moko azose comporter na lolenge wana po Bible ezosenga biso. Je pense que mobali azoluka mwasi mpona abala akosinteresse mingi kosaproche na yo à travers ya bizaleli to bituli oyo ozoko kolakisa envers bato wana yo oza na bango parmi ya bafrere oyo bozosala na bango nde esika Nzambe akolongola motu oyo akotushe motema na ye à travers ya bizaleli oyo ozokoafishe vis-à-vis na kati ya libomba. Yango wana nde ekokose motu wana aposala pembeni na yo po ntango kotalisa ye po akokotalisa yo posa na ye. Nde na wana nde kokende na procédure ya koluka moyen bokokisa mpona kokosala libala. Toza na bapoint misato oyo eza très très important. Nakanisi point ya liboso Bible ezotalisa biso ke mibale mpo kotambola elongo esengeli fo koyokana. Siko na lolenge nini faso na bino ya kosolola bandenge na bino ya komonela makambo programme na bino ndenge bokoki kosalela yango bino mibale mpona esimba. Yango wana nde faso ya liboso ko Bible ezotalisa biso keno avant kotambola bato mibale nzela moko ilfo koyokani ezala mpona koyokani fo dialogue ezala entre bino mibale. Nde ya partir ya wana koki koseorganize lolenge nini oyo kosala prepare libala na bino. Po mosusu ya mibale elate je pense ezala mwasi ezala mobali même fois ozokende na lisanga place wana oyo bokozwela mobali esengeli fo kozala propre ata oza nango ebele te elamba ya kolata mpe ezalaka toujours propre. Yo mpe mwana mobali ntango ozokende na lisanga na kati ya eglise place okoki komonela ser moko akoki kolinga yo toujours ata oza nango na bibile me mwa elamba na yo baepasa ozalaka mwana mpe propre eke ntango baser bazomona yo bazokosinteresse na yo soit des apparences na yo ezala plus na kiresponsabilité atake oza nango te bamona intérêt na yo keno mwana mobali na ndenge azaleli ndenge aza propre alataka na kiresponsabilité nyonso tu. Je pense que soki tokangani avenir na biso lobi ekoki kozala malamu. Troisième point, langage na yo vis-à-vis ya bato osololaka ndenge nini epesi lino ambote ezalaka ndenge nini façon na yo to manière na yo ya kosola na bafrere ezalaka ndenge nini. Faut pas tozalaka timide basere lukaka moye osololaka esurtout mingi na frere asepelisaka yo frere omona leno kozala jare ya mobali oyo yo olingaka ovanda na ye zalaka proche na ye sololaka ne malamu yelaka ye baprojet moko ya bien lukaka bachapitre moko oyo ekoki kotonga ye na ntango aza na moma moko ya désespoir place ya kokomona kino ya kiti ya kaka kofortifie ye tanisaka ye lolenge ya malamu po azala mobali lobi ya malamu mpona yo. Na troisième point tozomona soki tokende ti na proverbe de 31 biso ezotalisa biso lolenge nini mwasi wana oyo mobali azoluka koki kozalela faso na ye kozalela bandenge na ye kozalela me biso tokangisaka nyonso tu na ndenge moko Nzambe asengeli te. Maser soki yo ntango oyaka na eglise osololaka na basere opesaka bango moto te reponse na yo ezalaka bien te lati na yo okolata mineji okangi kola na nzoto ça veut dire po nzoto lo nyonso tu ezomonana automatiquement frère ntango azomona azokokani
misila o déjà za mwasi moko mwaseye peut-être azomona osoki na bali ye eske akoyela ngai vraiment makambo malamu na ndako metanto oza ndenge wana nde bazokanisela bango balobi parents ya motu elakisaka déjà identité na ye malgré ke balobaka parents trompe mais mpona motu bamona yo ke oza responsable esenga kozala na manière ya kolandela façon moko ya kotraite nzoto na yo yango wana ekoatire attention mpo bayeba lolenge na yo façon na yo ya kolobela etamboleli na yo yango wana nde kosenga bino motu oyo aza pena swati mwasi oyo soki na prosi soki na bale na kozala malamu epuis koyebaka na quartier place moto awuti asekomportaka ndenge nini devant bato témoignage no ya malamu yango wana nde koseke no frère to sœur apusana pembeni na yo mpona akoka boyokana mpona kobalana yango wana nayebisi mpona bana na nzambe na yo moto bwaka mabolongo na se lelo koma koyebaiba nzambe pesanga mobali ya malamu mpona banda na ye nzambe age na ngai ekei balinga nyonso tu tokola na bango je maske babali baboti bango na bana mine tano mengati lelo age ezokende se esika yo ozali tala lolenge na yo etamboli tala façon na yo ya ilate tala langage na yo tala façon na yo se comportaka vis-à-vis na bato eske eza malamu mpona mibali oyo osepelaka na bango bakoka kopusana pembeni na yo luka otala kote oyo oza ya kokweza na maloba na yo na langage na yo na elateli na yo to manière oyo ya kozala ezosepelisa bato te yango azokoka kobala te esengeli mpona biso bana na nzambe tozala na comportement ya malamu yango na nde kopuse mobali apusana pembeni na yo bakoka kopropose likambo oyo ozala na besoin mpo nzambe apesaka moto mobali te me nzambe nde azoyebisa yo zala na option ya discernement kende pusana epai ya ser ya frère wana oyo aza moto ya bango na yo luka oyeba vi na ye azalaka ndenge nini aza na nani afandaka na nani tanke okutani na ye zala na liloba malamu ya koloba na ye zala na façon moko ya kosolola na ye ntango ozokuta na ye lata malamu lata lolenge nyonso tu ya koprotege nzoto na yo yango wana ezolakisa identité na yo langage na yo vis-à-vis ya bato ezala malamu yango wana nde orientation bible ezoloba na biso trouve le bonheur yango wana azoloba na yo ser oyo peut-être obitongisa osala bapriere osala bagene ndenge na ndenge na nzambe azorépondre priere na yo te orke nzambe azalaka na posa yo ochange bizaleli na yo nzambe azalaka na posa yo change langage na yo nzambe azalaka na posa ochange elatile na yo se transforme lolenge normalement na nzambe esengeli apartir ya wana kozwa lipango mpo nzambe apesi moto nyonso chance ebiso moko tokanga bachance na biso mpona nini tozokende na ngambo ya bana na nzambe te tozolata bilamba lilatela tozokosexpose banzoto na biso libanda okomona biso ya kristo lati tika mabele bizotu libanda ekekobali ntango azomona deja kekosonga na bali ye eza vraiment calvaire yo frère ozoluka mwasi obala de premier 30 bapuitipuiti badiamba kotika te donc banganga ekoma esika na yo ntango ozozonga milangwa yo moto oza na désordre suki na yo kutokataka te bilamba kutolataka mwa libima solo omoluka mwasi azala pembeni na yo ndenge nini mwasi alukaka mobali responsabilité mwasi azala mposa ya mobali oyo akosala basala na ye avenir elongo mwasi aza na mposa ya mobali oyo aza na kapasité ya kosiporte ye na bana ona iser oyo ometomisa lelo oyo ntanto abondela nasala bakare nalela nzambe azola priere eloba na emission utilize kaka makambo misatu oyo elateli na yo ezala responsabilité luka omombaka kote na etie lata mwaka bilamba oyo kofinika babisika mosusu ezakaka mobali motamokomona yango yango na ezopesa identité ya mwasi ya libala malgré bamosusu balobaka keno balataka bilamba me na suka na
digne na nzela na Nzambe, soki oza sérieux, oza digne na nzela na Nzambe, se comporte ndenge liloba na Nzambe ezotinda biso, nakanisi Nzambe akolakisaka kaka mobali mpona yo. Tala kote ozokwesa eloko nini soki langage eza mabe osololaka mabe, zwa langage moko ya malamu, solola malamu, zala propre, yokela bapara na yo, témoignage na yo na esika oyo ozovanda ezala ya malamu. Apati ya oyo bakomona na kobala Nzambe apesi nyonso tomwana Nzambe nyonso opportunité ya mwana bino ozomona biso place mibale misato kasi mali ya zana mpona esangana na ta eglise ezalaka mibale te ezalaka na basi te, yango monaka bandeko ebele bazokendeke na baeglise koprie, ezalaka te mpona mapango nyonso ezala mbongo, ezala libala, ezalaka na kati ya libongo, parceke mpona nga na bala mwasi bino yango na baeglise ifopesaka na exemple ya malamu. Église eza place ya bitumba te, église eza place ya somisoni te, église eza place ya koswanela te, église eza mombongo te, mais église ezali éducation mpona bana na Nzambe bazwa mateya batambola na lolenge ya malamu. Différence ezalaka na bana mikili nde tobengaka na bana na Nzambe, différence ezalaka na mokristo mpe na bana na Nzambe. Yango nayebisi na yo ser oyo okomi deja na désespoir ke neti Nzambe azoka priere na yo te, me ndenge ozotala video oyo examine conscience na yo, tala bizaleli na yo, evandeli na yo, eleli na yo, elateli na yo, langage na yo vis-à-vis na bato, comportement na yo, ebizoloba na biso respecte bapara baza na Nzambe ya se, otango za respect pa bapara na yo, lipamboli na yo bonga wana mpo kolo mobali na yo bazopropose yo abala yo, parceke bamosusu avant ya kosepropose na yo babolukana na sala moke motango akotomboka bapara na yo okotalaka base, comportement na yo deva bapara na yo ezalaka te, eza positif to négatif. Nzambe nayebisi na mase tika kolela change te bizali ezala te propre, langage ezala malamu, lata bilamba ya malamu, zala propre, salaka misala na ndako, témoignage na yo libamba mala ezala malamu, Nzambe akokomba biso libala. Yoke frere tolonga biso nyonso tokosalaka erreur ya komela masanga banganda, mais epi totika médantité na biso echange, bato bakoma kopesa biso baconsidération mosusu nde esika wana Nzambe akotia loboko akoluka ya yo mwasi oyo Nzambe asala mpona yo akotia banese. Pesa toujours maboti na bato bazosoutenir émission, okoma toujours opesaka batere toujours na bosali te